Yango bato bozolanda mida pe bokoma kolanda ye soki ndenge nini. Mida même ye moko alobi ayakani kaka po asekisa bino. Makambo nyonso alobaka pona Karine Mokonzi. Ezali makambo moko soki mida alali baliani mbanga na Karine oya imagination. Tangu mida alamukaka eloko liboso mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, mida ndenge bomonaka wana, nazotiela bino pe video oyo ya mida alamuki bomona ye elongi tango aza nanu concentré bokomona misu na ye na esprit na ye eza kaka na mbanga oyo aliani na butu na Karine Mokonzi. Na video wana bokomona ke akosaka makambo. Bokoyoka pe kombo ya Karine Mokonzi. Bokomona pe mida en personne. Azoloba, azokosa makambo na kombo ya Karine Mokonzi. Makambo ango pe akosa alobango sérieusement, voire même ekabola grâce mbisi na ba charge na ye o alinga kosala. Po grâce mbisi ndenge na lobaki akopiaka Karine, donc alingaki pe asala équipe na ye moko ba charge na ba défenseur. Lokola azanga batu abandaki na René Abiri. Po René Abiri azwela ye batu. Po René Abiri tango alongwaki kota Karine Mokonzi aye koluka musala pa ya grâce mbisi. Grâce mbisi aprofitaki alobi o eza dernière chance po nangana koma na équipe po azala déjà na posa azala na équipe lokola Karine alulakango. Mais nani abebiselaki ye makambo kaka mida oyo. Soki aliani mbanga na mbebo oya kitoko douce ya Karine Mokonzi. Alors, tango sikwa kolamuka na mbetu, Karine azate, eloko ezate, alors mbala moko azwe ide ya kokosela Karine Mokonzi makambu. Po batu nyonso bayina ye, batu nyonso bamonaki kaka o bamonaka lelo, bongwa chikala ya ye moko. Po mida alela Karine Mokonzi na ba 0-0 premier tour. Alovaka na ndenge ya kosakana te. Bandeko bolanda nanu video ndenge mida ye moko akoloba. Po boyeba makambo oya lobaka ezalaka lukuta. Mida loba. Grâce mbisi sala attention soki okanisi ke ozokisa mabole mutima pasi opesa kabiri mbongo akumisaka yo okolela kose retrouver pena makambo ne bimi na internet olelo simbi mutu parce que monde etambola na tricage yo bandi kutu mosala ngo liboso na biso oyebi grâce mbisi oyebi ke monde etambola na tricage abiri na mabole baotrike oyeba te grâce biti ya biri pembeni no eza trike yo ayeba tata mwana na yo selon mabone okaseke ozemi wana oza na oza ya ex na ye moko boye bino boyebi makambo na bino nde boyibanaka mibali boyebi makambo na bino nde boyibanaka mibali donc mabone azokaseke ezemi oza nango eya ya jo na ye moko boye soki mpo obeta na ye yango mona otindelo abiri asali neti abebani na abiri po atindelo abiri atrike yo bokoma kosolola bien opesa abiri confiance oyebisa na abiri tata mwana na yo grâce mbisi fait tentation na abiri abiri na biso avandaka na ndako ya héritier wata héritier abongi abiri na kati ya ndako na evie nanga zokoma biala komisela petite na yo grâce mbisi message so batrike ye alela te na internet oyo na olobi ya vérité
na minute rena bira ovana na ndako hérité kimisi parce que yebi ke toluksi tokanga ye hérité abombi rene na kati ya ndako na ye même la police ayebi yango ke rena bira na kati ya ndako ya hérité bakosala bakete na bango ti bakozwa ye na ndako hérité rena biri na Karine bana problème moko te basolaka bien kofinga o rena azofinga Karine ya kosaleka mpo batrike Grâce Mbizi yo bomoni rena azokumisa biloko ndimi ke hérité wata obomba abiri na kati ya ndako na ye andima abiri afingaka attaché de presse na ye c'est impossible janvier azoleka ofinga abiri janvier akendaka na ndako ya wata akendaka kolia na ndako ya wata bazalaka na wata ayebi janvier ayebi ke abiri aovanda pa wata siko abiri aovanda pa wata ntango janvier akendaka pa wata wata apekisaka ye te ke tika kofinga abiri amwana boza bino nyonso bana tata moko bomona ngo lushe te Karine mabone ndenge baza na problème te na biri ya kosaleka ke finganga mpo bamona ke toa na problème kumisaka Grâce Mbizi kumisaka ye po apeso confiance alakiso abetelo bamasolo na ye kombo atata mwana na ye nanana pourquoi abiri babebana banakala te na Karine babebani ka atan Grâce Mbizi azwi zemi quand Grâce Mbizi azwi zemi abiri approché Grâce Mbizi sala attention mama soko sala attention te okotuna ngulu omoni yo okotuna ngulu ovanda bino ota video nango bi mwana mwasi oyo alobaka nanga vérité ntango ekobebela yo na biri na internet basekre oyo abira obimisa Grâce Mbizi olela Grâce Mbizi nayosaka video ya moke nayebisa Grâce Mbizi mama oza trike par na biri Karine moto akosali bongo Karine na biri bana problème te baza na problème te bobotala ngo bien abiri ova na ndako ya hérité wata abiri na minute oza na ndako ya hérité wata abiri na minute ova na ndako ya hérité wata bokoko ndimaki abiri aova na ndako ya hérité wata mais azofinga Karine aza attaché de presse à hérité ça se fait pas Grâce Mbizi napesi information sûre ntango ekoyindelo na internet bato baopesanga raison mitala te eloko alobaka na ye vérité Grâce Mbizi na ye kopeso na ye opeso na ye oyebiso information sûre yaya oza trike kontrolaka makambo osolola na abiri kobetele basekre na yo te abiri wana aza na mission Karine atindi ye abiri na mission Karine atindi ye bino yango bomona kaka mabolo so atiki eloko bino boweleli atiki mobali bino boweleli abebani na motu moko bino bolandi babebanaka na ndenge lokuta mpo batrike bato Grâce Mbizi sala attention oza trike par rena biri na Karine bana rando te kolanda te ndenge abiri azofinga Karine baza na problème te vie nanga zoro mabiala komiselanga message ya pa Grâce Mbizi pesa petite na yo conseil asala attention vie nanga zoro mabiala komisa message nanga pa Grâce Mbizi asala attention na abiri aza na problème te na obanda maloba ta 10 fois abiri ana problème te na Karine baza bien janvier Karine na abiri ba bien bayokani basala barando wana mpo batrike Grâce Mbizi bayeba abiri ayeba tata ya mwana ya Grâce Mbizi eza nani Karine ana posa yeba tata ya mwana ya Grâce Mbizi eza nani azokasa Karine ana zemi ya ex na ye moko boye soi-disant bayebi mibali monde bawelela donc voilà vie nanga zoro mabiala bato tu bota video nanga bokomisela Grâce Mbizi message asala attention na abiri aza envoyé spécial à Karine atindi ye pa Grâce Mbizi ayeba tata mwana na ye ayeba zemi wana eza ya nani mpenza exactement zemi wana eza ya nani zemi ya Grâce Mbizi eza ya mobali nini est-ce que eza ya ex ya mabole ou pas mission abiri aza nango mpa Grâce Mbizi yango wana Grâce Mbizi kolanda te ndenge abiri azokumisa yo lobi ofinga yo mabole mutu atindi ye mabole asalaka mpe héritier abiri asalaka mpe héritier na minute oyo moto aobatela abiri eza héritier abiri ana kati ya ndako ya héritier abombi ye aosécurize ye mpo bakanga ye te bandeko nakanisa nakosi te bino ba oyo bolandaka mida na Taylor bomoni
lokuta na ye na kombo ya Karine Mokonzi abandi yango lelo te. Botali misu na ye eza ko pai on dirait mutu aza koloba makambo sérieux. Oui, bomoni pe elongi na ye atie di sérieux. Oh oui, parce que pana ye moko déjà abandi komikosama. Akosaka liboso ye moko oya lamuki, sima komo kosa bino na mukili, pe ye tango azoloba, akomo monango réalité, yango bomoni ye atie longi di sérieux. Surtout le kola, aouta kolia na mbanga na pongi na Karine Mokonzi oyo ya lotaka te chaque fois. Soka lamuki, alamuka kaka ne longi wana ya désespoir, aluki Karine Mokonzi na mbetu azate, aluki na toilette azate, awele limbangu telefone, akomi kosale la bino, ba direct o bomona ka ete. Bande kotang bomona ka midate, bomona ka kaka, abombama, ezali parce que azalaka toujours na kolota pe bambanga ya Karine Mokonzi o balianaka na butu. Même na moi tango asalelaka bino bemission moko bozoyoka neti azolie eloko te ye moko azosala entraînement ya koliaka Karine Mokonzi mbanga. Alors boyeba bino mbolandaka ye moko pe mida lobaki ayaka kaka po seksa bino eloko ya salaka kaka ko seksa bino yango bolandaka ye tina suka. Meloko nde ayebisi bino te ayaka kokosa bino waneza likambu na ngai. Nakanisa ndeko oya mwasi tango lekaki olobaki na mida basaleli yo émission olinga kotanga kombo nanga apekisi yo kotanga kombo ya Papa Robote. Atat aboyi koloba kombo nanga yepa lobite alobi kaka kotanga kombo ya bato wana te po alandaka nga chaque fois po ngai nazali pe motema na ye oyo tokosala biloko oyo toyokana nga na ye. Nazali motema na ye teke alulaka nga alinga azala na nga na libala meno aza na posa akonsome nga ngai pe nakokonsome ye na kiguruma nyonso pe tokoyoka elengi. Me po na Karine Mokonzi na ye na yebite ekosuka kaka na bandoto pe akokoselaka Karine Mokonzi tango nyonso makambu ndenge kaka amesana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamona zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamona zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.